avance Jésus. Avant que nayeba yo Yesu yo mipesa mbeka pona ngana bika. Bolingo boye na kozongo wapi Yesu. Na mabe na ngana masumu na ngana soki na justice ya mokili. Ndenge ozala condamné par ton amour que Nazar lelo rescapé à la mort. Et na komi mwana nzambe pona bolingo na yo Jésus. Je t'aime mon Jésus. Je t'aime papa. Yesu anga wa mikolo nyonso ye ayebi bomoi na ngai ata na butu ata na moi. Yesu anga wa mikolo nyonso ata nazali na mama na ngai bakolinganga te lokola Yesu. Yesu anga wa mikolo nyonso ata nazali na yaya na ngai ata nazali na leki na ngo bakolinganga te lokola Yesu. Yesu anga wa mikolo nyonso Yesu anga wa mikolo nyonso ye ayebi bomoi na ngai ata na butu ata na moi. Yesu anga wa mikolo nyonso Yesu aza bolimo ya solo. Ai ngonga moko na le parfum eleki ebele libanda okoma kovanda na ngai Jésus na esika eleki mosantu otundanga na motema yamba mokanda ya bolingo sembo ya motema na ngai kolokumama na yo. Yesu anga wa mikolo nyonso ye ayebi bomoi na nga ata na butu ata na moi. Yesu anga wa mikolo nyonso Yesu anga wa mikolo nyonso ye ayebi bomoi na nga mwana ata na butu ata na moi. Yesu anga wa mikolo nyonso nzambo yo ata nazali na fiancé na ngai ata nazali na chéri na ngai yakolinganga te lokola Yesu. Yesu anga wa mikolo nyonso ata nazali na papa na ngai ata nazali na mama na ngai bakolinganga te lokola Jésus na ngai yaya Yesu wa mikolo nyonso. Yesu yo nde bolingo ya solo bolingo ya malonga nde nazwaka epai na yo. Yesu anga wa mikolo nyonso ye nde ayebi bomoi na nga lusolo ata na butu ata na moi.
yebi bomoi nanga, yebi momoi nanga, yende asongaka le cœur et le rein. Bolingwa motema nanga. Ya 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 ya. Merci pour cette écoute, Seigneur Jésus. Merci. Alléluia. Voilà, tozokenda na morgue bisika na hôpital bisika Diana a kufelaki na Saint-Joseph. Tona sœur na biso awa. Bonjour. Bonjour. Bonjour isangwa liwa ya Diana nde. Nazo isangwa liwa Diana nazaki vraiment na ndako na kota ku déjà na chambre pour na lala. Tellement na ganga na connexion vers ba 19h. Ba 20h na bina kota tamso na ko mona moi message mo ya mutupo. Na répondre ndé na fongo na moni ba mo ba publication ke Diana kufi. Et si vous êtes en résidence, n'avez programme andé. Bon yango mo to matasko Saint-Joseph, to ki na Saint-Joseph to ba programme nyos to yo ki na kuna na famille. Pour faire ba bimisa ba longolé dans wana ba ki na 51 on to ki na kuna to yebela nyos ele. Témoignage nyoza na wa Diana makila wa tiki biso. Ravi Diana zaki pena camarade te me akoma ndeko. Presque ceux qui na fouteli baka na fouteli na banda kwa ta 4 ndako na changer Diana yebion. Toane ko swana ne mingi mais totika ko kanga menemi te so to swani ne moi ba discussion ka biso mbale au moins so lobine likambo mo na siliki lo fito za makasi ngabi ngano yoku to za makasi koleka ngai au moins to discuter makasi mais suka mona lo fita to ke tika ngabo to bima na pe to ke ondi makuti to swana ki donc non yeba nena ko exprimer ba sentiment te pona ka pasi moko ko kufla mutu lokola Diana aza mutu ana mabena e po mutu nyosa sanga mabete mais pona ngana tika mo na Diana na mabete pona zaka na bien. Bon, nous sommes bien merci Lovita. Bonjour, mes condoléances. Merci. Merci. Diana Salonde. Ça vraiment passé. Je suis artiste comédien Jimmy Limbondo. Tout ça, ma résidence Diana. Donc, il est a morgue pour tout sur le bateau. On a ramené sur le bateau pour tout bannir au sala. Comment on a mis sur la jeune fille, trop c'est trop. Toi, bateni toro lo bani ni komini. Et komini toi ba le souté. Nous lali bola moki akufi, nous lali bola moki aki, bola bola moki akufi. To mo na te to komi wapi to kende wapi. Musala ngoto tikela ba mikolo to tika ngoto to sala. Mikolo pe ba okufa. Mikolo pe ba okufa. Nathan bazao yo benda na accompagner ngoto e baka. Nanga komo ba YouTube, ils ont l'église catholique. Moi to papa bazalaki toke ko sala ntubela na église catholique ko solana sango na coulisse boyebi nini bosolina sa kayo na sango boyebi mais comme na munora batu yo yebi den ngi komaki omoni YouTube le ngi YouTube eza boye to yeba ko sala YouTube te na Kinshasa le to créer ba succès to créer ba base to créer ba nini ba retour nango lelo même YouTube e continue na makambo tango to zo finga na yo to moi ke na finga yo pona so ba commentaire na so ba vie mais lobi le soko lali namona la nano car poto kuma mama car etiki po so peto zo ya express to le la Diana makila to kenda Saint-Joseph bisika kufaki pona ko solution ya komema corps na ekotia corps na mort et ça moi pas Diana makila tiki biso artiste abela qui azwaki moi tamla ya saki AVC bande bonyo so bayebi toujours rendre Diana hommage pas mingi ko perdre artiste aboto on attend qu'il faut to ko ba reportage na biso Dala
Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, Courrier Express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, à Bizo Kotozane, Maringa Septande. Marina Septande, c'est là où j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Nakasavubu, c'est la question de Nakasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. FB International. FB International. FB International. Balobi kuna nde masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Papa, on est sénat. Oh, kasi na kanyo sa. Mais on continue suki. Papa, on a continue suki. Oh, Papa, continue suki. c'est na défi. On continue suki. On a comme si na bandi papa. On continue sénat na suki. On a comme si na bandi. On a suki na mama papa. Continue suki. On a suki. On a suki na na kon. Tout à fait. Papa, on fait Ça y est, maman. suki na. Oh, Mama, akati suki ndenge nini? Osalili produit nini? maman na ngai. Tala produit sali. Zazu. Produit ya kala. Ba sali la mosusu te. Et quand il suki ko ngai. Na sala ko suki na kata suki. Non, katanga suki de papa. Ah, Tanti, j'ai une fille au point où tu le levis pour dire c'est la suki. Donc quand vous signez, nga suki na wana yaka awa kala. Bakata nga suki te. Tala nga depuis na koma na suki bede tala. pour les cheveux brillants et pleins de santé que vous aimez, faites confiance à la gamme Edith Marquis Beauty. Edith Marquis Beauty, produit 100% naturel pour satisfaire toutes les femmes, les enfants, mais aussi les hommes. Batata Mabandi. Solution Zouami. Avec la marque internationale Edith Marquis Beauty, vous y trouverez aussi la pommade, shampoing, huile miracle et l'après-shampoing pour la réparation et les traitements de vos cheveux. Utilisez la marque Edith Marquis Beauty pour bénéficier de ces 3 actions. Alors, ne posez pas de questions pour savoir où se vend le produit Edith Marquis Beauty, puisque c'est une marque internationale. Il vous suffit tout simplement d'appeler au numéro Sokobengi Osamo Bimba. Edith Marquis Beauty, la protection et la garantie de nos cheveux. Edith Marquis Beauty, solution à la sous-guinadiso. TV. Kilongo TV. Boss abonné. Ebele.
Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube, bobeto be Kilongo TV. Po Kilongo TV. Boko mona maijane. Oh Kilongo TV oh. Kilongo TV sene moko ebotami Kilongo TV boko mona makambo ya minene mpo yasa ka baviko le kabatunyaso Kilongo TV